Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Bino Bandeko Balandia, www.congomillennium.com, émission la Bino toujours qui est une réalité présentée par leader Nabango, leader Abakwabo, Mutombo Salomon Zate, leader toujours. Les autres Lobela qui plus la réalité, il y a commis la Kimbanseke. Puis na kati ya cimetière ya Kimbanseke, ndenge ni ba jeune, batiki musala mususu, ndenge ni ba jeune, batiki na bango ba mususu, ba komi ko sala toujours misala na bango ya koya ko yiba na kati ya cimetière. Cimetière oto yebaki na kala ezalaki esika morbo, mutu pa koma na esika ngo, il faut abanga. Mwana mukia kokaya kokoma na esika onte mais lelo to ebite soki eza nini, soki pe ndenge batu bazali ko lobaka ka fin du monde ngo to eloko nini, mutu to komi kokota na cimetière, ba jeune ba komo sa bolingo la bana cimetière, mo la pena mwana botami na kati ya cimetière. Mwana nyoso banda ba parents ne babanda babandaka na kati ya cimetière to ebite ba tombo ya batu nde mutu komi ba place moko ba lie na bango oyo bazosela ba bolingo to ndenge nini yango na to kitaki bongo na cimetière ya Kimbanseke bino moko bo non, bonjour maman. Comment l'on Moi Christophe. Comment Christophe tomono na kati ya na quartier o na kati ya cimetière ya Kimbanseke. Mingi to zai ko le réalité et les na kati ya cimetière. Na kala to ebi batu bande ko respecter ba way. Mais lelo batu bazai ko respecter sous ba way te ba komo mola ba jeune ba komi kokeko yi ba bilamba na kati ya ba tombe ya ba way. Kokeko yi ba kolongola ba biloko la ba bazai ko latisa bango. Pourquoi respect wana ezali sous te na kati ya Kinshasa na biso? Merci maman. La parole au Pessingaï, les amants justement tous dans cimetière qui m'a terminé sur nous tout là-bas. Bon, tout le monde a mingi, nous tout à l'époque, tu dois battre le cimetière, tu dois cadrer bien, tu dois pas besoin de cadrer, mais l'utilisation a respecté. Et quand tu as moi qui est besoin, toi quand tu as aussi la besoin. Ok, ils ont respecté. Alors tout le monde a payé et là il a fait le cimetière, ils ont toujours en marche, tout le monde a monté. Pour te dire qu'il y a le cimetière des coups, pour tout le monde a fait la clôture dans le cimetière. Bien tu que c'est ça qu'on a mais tu dois kunda au espèce c'est le tonga badal mais tu dis marangoté pour tout le monde a dal na scène au mutu likolo ba tombo et ça m'a fait tout le monde a yango nande et pour ça bino et pour ça ba chaîne ba kenda ko yiba ba biloko ba bilamba ba to bazali ko kunda bango parce que le monde déjà ba clôturer cimetière. Bon en tout cas pour na ko yiba bilamba na et le bamika na kika pa na bilamba ko to yiba na yiba mate au moins que là tant wana kuluna ezalaka makasi. Bato ndo sama bajana cimetière mutakoleka bakangi babotele biloko babotele bilamba noeza ke ko kunda mutebo kunda muta cimetière na yoka ngote na yoka ngote e bongo ba biloko bato mabe ndenge to ka bato mabe ba ko sala ba incantation na bango awa ko yosa ba prière na bango ko la musa ba we na kati ya cimetière yona no vivant ngote na kati ya cimetière événement na to mona ngopenga mo pe na kutana na life go na bato akena ko infoquer ça tabimisa bilamba to mona ka ngo sala maka. Mais tellement oui que ça un problème il était sur les films ça m'a eu les canaux. Mais éviter ça a pété. Bon un message à cimetière et ben ça on va sur cimetière pour dans vendre na kata île na banga suma été. OK bon conseil nino ko pesa na ba jeune oyo bazo sa musala musute kaka bango ba mi pesa pena ba bi musala na bango à vie yango aneza ko kende ko yiba bilamba ya ba wey conseil nino ko pesa bango. Bon conseil na opesa bango conseil na opesa to mi pesa biso nyonso et ça qui toto saliboso ba oui toto ça ba oui pour baza ba continuer biso likolo mais eloko mo epesa nga pasi eza ki dans le secteur qui mbantseko to secteur munene to vana kata secteur o eza ba jeune ba sala terrestre ba biso to sofana ah to sali mo ah pour que kokito bimi na kimbuta to teki mo pigeon na biso zo mo to tsena poche mais ba sala kate eza souci pour na bango bakenda ko saboter le cimetière ko sa o ba lingi mais ko se no pesa ko ndamboka bazo souci pour na cimetière eza cimetière biso to kana te ko botamo ba ve o kana te ko bota cimetière za kama tilelo ekunda mwaka. Mais ceux qui na gouvernement to wiki na ba continuer biso bien on sait que le mot awa pour na ba jeune presque mingi bazo kata différent kata cimetière to za na couranté ko exactement exacté mais to vivre. OK merci Bino Moro Boyoki conseil o apesi ba jeune
topusani soupe mais la papa na biso malgré azali kosala mosala ne aza artiste mais tokozanga te kotunemo bamituna oyo etali cimetière oyo etali baœuvre oyo bato bazali kosala na kati ya cimetière mbote papa artiste kombo na onani artiste mude bon mingi tozolobelaka makambo ya cimetière baréalité ezali koleka na cimetière bajeune balingi koluka mosala mosusu te bango babi mosala na bango ya vie ezali koyiba bilamba bawoyi donc respect eza esute na kati ya bawoyi papa yo olobi nini mpona likambo yango mama makambo olobi wana ezali makambo kota makambo koyiba bilamba yaki maseri wana kala mosera mobutu mais na minute oyo bato bayi basu bilamba te mais na minute oyo bato nde bakende kosala makambo mabe kobuka bakoluzi kosala makambo mabe nina sikoyo azobuka bakoluzi mpona nini kasi te kozwa barre de fer kopasi eza na mboka bakonezwa barre de fer wana bakendosala yango bakende oteka ngo sukota bato osalaka bibende ozomona donc ndenge eza boye baclôturer cimetière oyo c'est style nango déjà normalement cimetière c'est tonda déjà l'état a clôturé cimetière pour makambo autour ezala suluté cimetière yango etonda donc bakundaka lisu bakute bakunda mala cop mona la cop bakundi mutu mena minute pe bazokundaka batu na cop sina kati cimetière cop pe koma cop ekoma mama cop ekoma banzenga ekoma kokunda batu na cop ekoma bekunda mi eba ina bihote eba na biko pete wala siko kaka ba jeune bino mo mutu bo sala ngo to ezaka moko na kati ya biwa na ndia beti cop na ba jeune pe ya quartier basala pe cop wango siko conseil ni yo pesa bango ba jeune na quartier batika cop batika makambu wana parce que nde tozaboye toza na série ya Mobutu Soute toza na série sikoyo ya musée Kabila pe toza na série na mais sikoyo toza na série sikoyo ya ye moko rais donc toza boye ba jeune batika makambo ya kokota na cimetière kono koyiba ba barre de fer ko sala ba makambo ba ko sala ya mabe wana donc biso kabala bala quartier wa bere komo kwela biso OK biso toza ba innocent ba toza kuta butu kuna bazo kuta na kati koyiba ba fleur o ba tia ba mawe et bon ba o ba yaka ko sa ba invocation na bango invocation na wana ba maison na bango wana to ne kota to tuna bango eza pété to mona ka bango ba yaka rebelle awa bo mona ka bango na ba pasteur ba yaka awa c'est que ça dégâts ba yo sani pasteur ayoko tala mutu na yetika awa ba yako sa ba mamero na bango bon ni le moko boyoki balobi il faut kopesa toujours respect na ba way to kokoba ko bakaka ko tuna batu ba question o etali cimetière akimbantseki lisolo na biso tozali kobeta respect na kati ya cimetière ezali lisusu te topusani pembeni ya papa kokobaka kotuna ba question mbote papa papa mingi tozali kolobela cimetière toyeya na cimetière akimbantseke tozali koyoka ke na cimetière ndenge ezalaka kaka bajeune balingi kosala esu mosala mosusu te bajeune bakomi kaka koyiba bilamba bamoni mowoyi baye kokunda ye na butu nango bayibi bilamba mowoyi bake koteka baye komi kosala bacérémonie ebele na kati ya cimetière papa eza di ya nini nde babiloko wana nyonso ekomi kosala bon après dire répondre koloba bon nazali pe moto pe omelimi pe na kata quartier yo mais en tout cas na yoka te que ba jeune awa na quartier yo ba kei ba kota na cimetière pour na ko déterrer hein loko to ko buka ba croix bon na yoka te pe na mona te ezala siko ba nani mutu ba yaka osala ba biloko wana na yebite hein parce que to ki ba biba buka bon o ba lobi yango o ko ba ngunani bon na yebi ke peut-être ba ko lo bango ba to ba saka na bureau cimetière so ba to ba saka bureau cimetière ba lobi yango bon na yebite so bango ba sala be preuve mais pour ngai nakolo bateke likambo na témoigner likambo nga na yebite na témoigner yango on a yebike ba incantation batunde ba yeko sa ba invocation na ba incantation na bango na kati ya cimetière pona bazwa nini eloko nini pousser ba yeko sa ba incantation na bango na kati ya cimetière papa bon pona okotaka wana kati ya cimetière ndenge basaka banganga bakotaka wana basaka misana bango bon te yebike banganga misana bango basaka nini na esprit de mort basaka esprit de mort alors monique eza esprit mort ba eza bien malamu te parce que cimetière c'est sika moko ya respect et c'est sika respect il faut tous avoir respect mais comment quand abeseni wana boto yebite so ba féticheur bazwa droit yango pa ya nani soko l'état pe apesa bango droit wana bakota na cimetière pour osala ba faire na bango to yebite bon papa moi conseil na ba jeune ata na cimetière ki mbantie ke sala marate mais ba cimetière mususu o bakenda ko yiba moi conseil nini oyo pesi na ba jeune wana bon conseil ngana ko pesa na ba jeune ezali ete jeune nyo surtout to yebaka sika oyo bakundi milimo ya bato ezali milimo oyo bato toyeba ndenge bazalaki pe ko aptine to ali lelo c'est tout comme que yo pe lelo oyo comme ndenge bango bazalaki alors ils essaient de pesa ngo respect ils essaient de okende wana pour ça l'aventure même ko sumba ce n'est pas bon ils essaient de ko ngo respect donc to batele ngo parce que ezali milimo ya bakoko na biso bande ko na biso bazape na kati kuna alors il faut que to batele ngo parce que ezala essayer de sika moko teke ya ko bebisa
donc tozwa mentalité ya bato ya kala ndenge batakala bakokosa bakozwa respect na mort donc mais ezaki eloko moko ya respect mais pour le moment respect eza su te toyebi te se dire quoi c'est pour la jeunesse na biso mpe comme ifutimo on ne sait pas pourquoi mais ndenge na kosenga na bajeune ke vraiment tolongola esprit wana toyebaka esika oyo bati bandeko so bawei eza esika kozwa respect eza esika kosaka nango te voilà merci papa kobaka na lisolo ya basimetière respect de mort eza lisusu te tozokobakoba toujours topusani mpe pembeni ya mama malgré azoteka na ye aza na malewa na ye mais topusani pembeni ya rotuna ye kaka bamituna mike oyo etali simetière mbote mama kombolo nani mama mama mi lelo tozali kolobela mingimingi respect ya basimetière tomoni bajeune bakomi tala ebele koyiba biloko na kati ya basimetière koyiba bilamba ya bawei donc respect de mort eza lisusu te na kala toyebaki bato bande korespecte bibebe mpo mona mutu meme akota na cimetière ezalaki mpasi me lelo ekoma nango lokola ndako lokwa bachambre bato mosusu bazosamakama mabe na kati ya cimetière eza mpona nini mpona nga nakoloba milie toza courant bana bana ba 13 ans soki 18 heures ebeti okotika na cimetière ayomokokama na bachel baza wana chel na kati ya cimetière leki abengi oyaka papa 500 000 wani ezaka bawei te wana bachel baki normal bachel baza wana kaka ko bakende bana voto ebele distraction te courant yango mpe distraction esalike bayibaka biloko bon mosala mpe mingi bajene eza te bon nini nde aza koloba atongolele mele développe okeke ko cimetière ko akoyebako asamaka bebele abukaka oyo ngana viva eyana mosu na koloba te me nakopesa exemple moko namona nde natekaka nakota ye moko ezalaki chaque 23 heures namonaka couple moko baza mpe bajene couple mwasi azaka na bebe moko 3 mois na mokongo mobala azobenda kursu boso mwasi na nsima mene mitundaka nini obemaka kame mona basaki moko ba 25 kilo bacharge ba 25 kilo na kati ya kursu mene mitunda ezalaka juste mingi chaque jour balekaka noka chaque jour 23 heures bautaka nango bazolekaka ti mokongo ndeka mtu ya bajene baututu bakope mo baye bavandi bazolia na montena bakafa moto bazolia mosobe te bomuni couple na tone to creuser ba bakina ko bakani ba bino te bo to ba ni na tada fongola ba kwa ba morceau ba ko ba buka masala na ngoni ne ba buki bu ba charger na kwa mo abiti ba teka rango yoka so ba sali longo pavement ndaka yoka pavement ne ko buka na te ko ba krona ba sala ngo jena mo banga ko ba ko to mo na so buki bu ba charger mo si ba ko to ba charger ba sa ki mbala zo bendo ba ke to ngo temba teka rango donc ko ba vora ngo yango na ko to ba so nga to ba je so ko creuser ba ma tole bango mwa mito tiki bango tomoni kati mo musika mito pesa wa conseil moi surtout mo mataki te botika viro te biso tole bito kokufa bono buka ba trop bad ya malamu te yanga neno kusona ba o musu mwana loba ezate ko siko ba invocation musu esala marathon netina na ba invocation musu esala marathon kuna batima beba oyo osama ngamna bango toujours awa ba kona ba invocation sala makuna mengana ko aka ba musu ba ba ke ngama na buntu mama le kanga na kati simatique na ka pembeli poso to mutu sozo invoquer na ye ako déranger oki mais souvent le qui beaucoup kutana kuna na so na kati cimetière invocation ngala ko ngala ko tana na cimetière to ngaba ngana sala invocation na ye ba mbuli kara kati kuna ezate ngala so rabu so fonga na teki na ngala koti na nzemo ngala pizza moi conseil ke o ko pesa na ba jeune o ata ba sala ngo ate na kimbantike mais ba côté musu ba cimetière musu tozo ka bazo yiba conseil ni yo ko pesa na ba jeune nanga ezali bo na mona na cimetière gondo ba koma ndenge ozali ndenge na zalaki ndenge bango ba komi ndenge be biso pe to kokoma to respecter ba mo ko la cimetière eza le premier août bato yake belo kotako usako la cimetière 3 eza estime kote bakema mutu na so vite mais un tel bataka ye awa buko ko tia fleur buko ko ngoma matiti ezala ko bien po bato na so bakufa te bakufa mais to bosa na bango te to bosa na bango kana boye men e mo tuko vani ide na bango ezala so ko mesika bakundo ko bake intel ezala ka bataye intel bataye a o ngani ni o sokolo matine to botu ko bakura na botu bibisa nto na malamu to mela to bakene biso bango bakomi biso pe to ko mabongo so to negia bango biso pe bakomi negia conseil na ka yango merci tozali kokoba toujours na lisolo yango
lisolo ya cimetière ya respect ya mort eza lisusu te topusali pembeni ya tonton na biso tozali kotuna toujours à propos ya cimetière mbote papa mbote mama papa mingi tozali kolobela respect ya cimetière lelo tozali komona plus jeune bakomi batiki bazosala mosusu te bakomi kaka kokende koyiba na batombo kokende koyiba na cimetière kosala balove na bango toyebi te baplace ya love ezalaka nango mais bango bapréféré na bango kaka cimetière bamosusu bazosala baincantation na bango na cimetière eza mpona nini bon nga kolobaki ezaka mpona gouvernement salini mboka ezotambola bien te misala eza te sikoyo omona te moto akozala na 3000 francs ayebiki na ndako natikela bamama baparent na nga to na réunion na poti esinga ifaki na mwasi na cimetière basali mama buzoba mpo mboka ezotambola bien te osala boni mais nakala toyebaka ke bato bande kobanga cimetière même mokolo mpo mona kota ata nzela eza kaka moko ya cimetière akota te apréféré koleka mais lelo tokomi kosepela biso cimetière comme esika moko bondire place moko ya ambiance ozoprécise mpe oza na 3000 francs omoni moya okota place moko boye te mpo sa love nona mwasi vraimen cimetière lie nde ya tante eza cimetière to lie ya repos question wana notilinga eza place ya repos donc place oyo vandi moye te faut keleka na cimetière nde mopepa bien nde eza na cimetière to ndeni ya ça dépend neti nga jamais okosala ngo okota na cimetière te koyiba pe na kati ya cimetière bazoyiba makasi bango ko bazokipe te moto akufi bakunzi lelo na moi na butu par rapidité mbamo aki ayibi elamba mowei aki ateki yango na bwaka nzoto que gouvernement faut la maman peut tout monde na métropole penda bongo so corps ekoti jamais peut muta ke yiba na métropole tout le monde en côté pour cimetière c'est la non sécurité ceux qui c'est comme ça ba roza so ba soda ba tifu ba sécurité ah et ça bien peut muto yibi pas côté ta yiba pe loté on essaie de gouvernement faut la ndima rambon conseil nini okokopesa batango o bazo yiba conseil ça ke batika maramba ko sala wana likambo basala ya koyiba eza eloko moko tokobenga ngo ya mabe po jamais mutu bakundi yokelongela mbani kaka koyiba yango eza mpona ni mpona piaka to mpona kozanga to mpona nini conseil nga na opesaka ke batika osaka mabe wana ok biso moto toyoki tonton na biso ndenge alobi abi conseil apesi bajeune botika osala babiloko wana eza malamu te tozali kaka na ye te toza na papa na biso mosusu ye mpa kolobela mwa ndambu mpona likambo mbo te papa kaka na kokoba na lisolo ya cimetière papa yoyoki ndenge sijango ndenge ezaleli respect ya bamort eza esu te bajeune ndeti yo ndeti ngai système mosala mosusu ekomi te eza kaka ya koyiba na cimetière eza mpona nini eloko nini ezali kopousse bajeune basala eloko wana mama totali mpe bien na totali bien bajeune bakomosala bongo mpona premièrement makoma possibilité moto akozala asilisi nde baklasse ne tout mais mosala akosala eza te dede atali na nsima baleki boye baderange tameke amoni bacimetière eza nango non encadré non sécurité akei abuki kwa aketekama bende mpo azwa mwa 10 francs asesoulage nango yango ozomona bajeune bazokoma bongo na kati ya cimetière babi mpe bandumba babi bato bakomi kotekisa na kati ya cimetière mais ezokamwisa biso parce que cimetière babangaka yango epa bawei bino botekisa bongo soki otekisi na mokufi sotekisi na mokufi ka eza mpe otekisi na mokufi seka donc okutani na machance na vie na yo tena machance na vie na yo dede vraiment bato batanga bakota kuna po vraiment tozoya na makoma ya courant donc nanu mpesi na koloba makoma ya nini ya courant mpona se distraire aza eloko se distraire te na butu akutani na mwasi donc biso todisa to vraiment ekomaka mwasi boso aza na mwanko tote aza na rien aza na posa bakutana na mwasi na ye basolola molende racontre ekomaka cimetière po akoso mutu na bosola boye te libanda boye esimba te moyo kota ya cimetière basololi merci bouti kolanda bavie ya moko na moko ya bajeune tout oyo bazali na kati ya cimetière ya Kimbanzeke na kati ya commune ya Kimbanzeke bavie na bango ndenge nini balobi ndenge nini bapeseli bapousse mpe baraison na bango oyo esalaka ke bavanda na kati ya cimetière oyo esalaka ke yiba na kati ya cimetière. Merci parce que vous allez être belé à kolanda émission na bino qu'une réalité présentée par leader Abakwabo. Leader Abakwabo a cause la ingratité ya kobosa na muto asungiye pona libino na ye bomona na pe boyokana. Ezali bongo cordon na ngai belo belcam. Belo belcam ozali na nga toujours
partout nazali kokende pe chaîne o ezali moko Congo Millennium site moko ya makasi bobo sana rango te toujours bozala rango toujours ndenge bolinga biso ba leader ndenge pe bolinga chaîne na bino merci bye. Ayez lisusu votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.